tizo na ndenge bango se baye ko fandelo na ndako na yo bango tout. Alors ce qui maman na azonge ke likambo elali yeba ke bako torturer yo siko ya bien. Ba betina no gaga me bako beta yo lobi yo moko. Ano biso ba maman tokotique histoire yo te trésor pour tout. Occupe-toi de cette histoire. Ce que s'occuper na ngote yeba ke yango ko s'occuper na poto komo ke ne male to komi na nzunguti. To koti nzunguti. Omoni nzungu. Donc eza problème to komi siko to bando lo baliboso makambo ya bakombo ya ozala ki faze bako beta yo moko. Donc biso ba maman to lobi tokotika likambo yo te ti na li fobo. Ti oloba nani aza maman na yo relève. Trésor pour tout. Mon frère fait un effort de donner la paix na mité ma maman tout parce que carrément sans blague, osa ko faire souffrir plusieurs mamans, voire même naba o baba congolais. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. C'est bien moi, votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, le maréchal René Abiri. René Abiri Abimi, n'impact ni idéologie. Bah merci à trop na batutu bozolanda biso. Je sais que c'est vraiment un réel plaisir. Kokota nakata banda kunabino, boza ebele partout dans le monde, na Canada, na États-Unis, bozali na Paris, na Allemagne, na Londres, boza tellement ebele. Avant na bande émission nanga boyebi kaka, na embara toujours nzembu nanga so na embi nzembu nanga. Donc c'est que au comprendre déjà sujet ni tozo lobeli là. Azakaka maman. Ata azali bandi azakaka mama. Ata auti lufue azakaka mama. Ata achanga na ba ore azakaka diama. Mama azakaka mama. Veut dire que to mesana elengi ya trop tous les jeunes oazolanda biso ebikaza vrai jeune. Ici kozali tala no mama bino ebise maman je t'aime beaucoup hein. Tu es tellement belle donc loko langa Rena Biri maman Jeannette Mweni maman abota Rena Biri a sanza nde Rena Biri ko sanza. Anana aïe. Merci à toi, la grande équipe technique de Congo Température, Chantrac, Disquared, et puis sans oublier Christian qui est là derrière la réalisation de cette très belle et grande émission. Je pense que si j'aime Lelo Tozo Lobela toujours autour de noms de trésors pour tout, mais Lelo est différent, naba émission tout au talaka. Veut dire que benga noko, benga maman, vous allez kolamba, tikana no kolamba yaka kolanda parce qu'un tekande bandi. N'impact, n'idéologie, arrête, Youmadi. Va dormir dans la chambre jusqu'au grand matin. Merci à toi Lydia Kapajika et Poucha et Mangengela 10 000 fois amis de chantier en coro. Ma solo bientôt là veut dire qu'il y a koloba trop ezarité. Donc benga mamale qui benga noko parce que ma solo na biso bandi. Tokoti siko na Congo température, na Congo température s'il vous plaît j'allais dire. Étape, il y a autocritique. Après avoir tout parlé, après avoir kosala bamarambutu, ce que tous on dit que résultat il y a tous les rumeurs, n'a pas vraie version, tous ce que résultat n'engonde lelo. Donc on loba troté. Oyo, nzung. Na français la marmite. Donc na ki allemand na ki anglais benga ngo kombo nyonso to benga parce que nga na yebi yango te. Donc tozali to sur la marambo nzungu o ezali ko relier mama mayamba na frère na biso star na biso ya Congo trésor pour tout. Toza na autocritique
ya makasi ya kosakana te na opesaka ba merci à trop na batuto bolingaka biso bolanda biso eloge muya ya le tout puissant depuis Coventry donc Gabi Lopoke Malcolm X venanga Pati Lebo double bransard le caméraman VIP ya Willy Moucheni le véritable code mondial. Merci à trop, je suis là avec Maman Rosette sur ces grands plateaux de Congo Température. Maman Rosette, bonjour. Bonjour René Abiri. Ah oui, nous sommes encore fiers Koyambayo encore na émission Nabiso pour la 3e fois parce que la première fois était l'autre et puis la 2e fois et aujourd'hui encore nous parlons toujours au sujet des trésors Poutou Mabi. Poutou Mabi, trésor Poutou et alors impression nous en nini pour na sujet on. Bon impression nga jusqu'à présent bon négatif hein na mawanyo que loba parce que azolinga kokata likambo te ye moko trésor Poutou donc tokozala obligé tokobanda kolobela ngo jusqu'à ce que akokate la biso likambo yo parce que mukolo likambo ezaye donc impression na zanango j'attends nazozela réponse à trésor Poutou. Voilà. Merci beaucoup à toi Richard Mbouini depuis les États-Unis de Clan Landou. Merci à toi Isaac Parker, Bona Mafuta, Papa d'amour, les vieux Dada Sambouna Lyon Mobali et maman Hermeline, Bazou Landabiso et leur maman Rosette c'est la fleur d'amour. Toko Tambala Moron a sujet en haut. Notre sœur Tourea Gaga veut dire que Aoutaki ko beta maloro la nyoka. Donc atanga Rena Bir soki maman nanga beti moi si nanga bongo. Donc na ko beta et ma ben na ko suspendre les pieds au plafond. Veut dire que pour maman comprendre que non te on a vraiment la mobile na pour faire la famille ba sarana kanango te pour neza foyer mobimba et alors tozokota makambango tozolo bande vérité maman Rosette la fleur d'amour ke bazolanda biso to banda premièrement non na question oyoyo boninde kona biso Gaga azalaki bâti hein, dans sa propre maison. Voilà. Et puis devant ses enfants. Voilà. Donc, humiliation niveau 0. Donc, beti liboso ya bananaye, ba travailler naye nyos, ba garde, beti na kati anda kone deva bana misala naye, deva bananaye. Au moins combien de fois yemo kuto akozala traumatisé et puis bananaye. Donc, mutazali maltraité na kati anda kunaye moko. Donc, ezo la kisa penza ke azalaka na kimia na kati ya ndako wana te po bama boklo baye ko vandela ye et puis eza signe la kisi ke po ba beta mutu ndenge wana devant batu nyonso c'est que ba beta ka na kati ya ndako le batu ya libanda ba garde bazate donc eza eloko moko ya mabe malam. Voilà. Merci beaucoup maman Rosette donc affaire Yanzungu mais avant tout solo lango ce qui que non est arrivé un jour de tout le monde qui ndekomoko ou se prétendre à dire que non yazali ndeko ya trésor Poutou herba ebisie que non trésor Poutou n'est pas de sa famille et puis elle se met à pleurer problème eza ya kolela ou bien ko chercher premièrement ko trouver solution. Wana omoni biloko ezola kisa ke bango nyoso ba eba ki trick wana basala mwana mobali wana. Na landaki émission moko leki ya trésor soi-disant leki ya trésor Poutou ya mwasi wana lobi botala elongi nanga na elongi na ye René elongi nanga na ekokanite voilà toza ba africain biso tokokanaka okyo loba te ke botala elongi nanga elongi bazo senga elongi te bazo senga ba preuve boya na ba preuve la kisiki ya zande kona bino tala basa batunie question et pas Karine Mokonzi hein bando sala na ba émission que je salue en passant aussi voilà aba sala émission abandi olela aolela azopangusaka miso azopangusaka maya miso alobi batourmente famille na bango pourquoi tout ça là donc ezolakisa ke bango bayaki wana pona mbongo baolela nde ba bien matériel parce que ndenge toza boye grand frère nanga moko mama moko abimi alobi aza mwana mama nanga te sikonga na olela eloko nini akufi te ezo lakisa ke bazolela nde ba bien matériel bakoya na ba média pona ko lakisa mawate balela kate baya na média na ba preuve oyo mama mami ayaki na ngonde biso tozela. Voilà. Merci beaucoup maman Rosé. Sito kotambala moko na étymologie parce que Rena Birazali journaliste formé en domaine d'investigation na tanyango na Guinée Conakry na Bangladesh na bimiango ti Irlande batutu bayebi bazo confirmer yango et alors maman Rosette to kotana na étymologie à ba sens des mots qui est Poutou. Tout le monde dit que non, balobi que non Poutou, comme on a joué parce que na landa yango na émission, trésor Poutou lui-même a lobby que non, ba pesa que comme on parce que alandi ba ma passa. Wane zali maloba o ezo bimana munoko na ye moko. Que non parce que alanda ba ma passa, parce que ba ma passa ngonga na zo mituna. Baza na famille ya mamimi, tu na famille ya mama Mayamba.
po mama mayamba aza soki musakata soki mutele soki muyombe po nazo comprendre te. Voilà, alobaki ye moko na émission tolanda yango biso nyonso oyo alataka jean wana complet ya jean alobi bapesa kombo ya mputu po alandi bamapasa leki na ye wana pe soi-disant leki na asalaki émission pa Karine alobi ye pe kombo ne pe mputu lisusu donc ye pe alandi pe bamapasa voilà. Or comme siko famille putu donc kombo ya leki ya mapasa balatisi yango famille mobimba balatisi yango siko famille mobimba donc comme na bango ya famille ozomona keza biloko moko eza bazo meka ba fonder ba biloko oyo ezo simba na ngote. Et puis na ba maloba c'est comme s'il y a des contradictions entre eux-mêmes. Il y a plein de contradictions ce qui otali yango il y a plein de contradictions okoki ko s'imaginer. La première ezali nano ye moko trésor alobaki na émission eleka kalake azam putu po alandi ba mapasa. Ok, banzunzi soki nzunzi ba ya na ye wana ya ba mapasa oya landi eza nzunzi eza kombo ya ba mapasa ba Congo. Mais na meke ko sala ba recherche muke mputu ezali muto alandi ba mapasa ya na ba Congo te. Eza basaka tande soki muto alandi mapasa ba benga ka mputu. Siko na ba Congo soki ndenge ba ya ne baza banzunzi ye il faut azala landu mais akyo zala mputu te po mputu ezali muto alandi ba mapasa epa ya basakata ba côté ya mama indombe. Donc liboso yangwana ya mibale leki na ye ya mwasi oyo azali alandi mapasa te alandi nde ye trésor ye pe alobi ye kombo na komi mputu alobi ngayo yo leki na ye soki angele soki nani mputu seke mputu komi kombo ya famille. Omoni ba contradiction wana ezotinda ke tozo croire na ngote tozo croire na makambo na bangote. Toujours des contradictions, expliquez bien la sens de mots que non pour Tezali na partie ya ba sakata dans mon tozoya après ba jumeau to ba jumelle do yende bazali ko benga donc pour tuana eza na côté ya ba eza côté colonie ya batabandundu ba sakata. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc normalement, trésor pour tout, autozo benga lelo le combo naie, il faut ezala na combo ya landu. Wana siko, ce qui est plus grave, le problème c'est comme maman Rosette, famille siko est commis famille putu. Et alors, maman mayamba. Donc comme wana mayamba, nous avons ici à Kinshasa toi là au moins 3 ou 4 noms comme ça. Dans le Rolandais timsu sur mona, mabanzo mukelele mukengeshai. Parce que le Rolandais tuana et ali trésor dans maman mayamba dans mayamba ils ali combo ya papa ya maman mayamba. Vous avez pas mayamba ils ali combo ya papa mayamba. Donc des combo na mayamba donc c'est que trésor pour il fait partie de la famille mayamba. Normalement ce qui a zalaka mwana na elinge zala bongo mais ndenge bazo se contredire ezo ya komi bango so bakomi bamputu po yelelo azana bambongo bakomi bamputu normalement il fallait azande kombo ya mama et puis eloko mso etikanga même émission na ya liboso na lataka jean wana o batuna kaelera bandaka na mazembe kuna alobina pesi mama ya botanga mama mayamba mbote moi nazo mituna eloko moko ndenge ni mamuto abenga ka mama na eka na kombo il faut ezala mama moko boelera bande koteka ba makala na ba coin azaki mwana moko bande otinda ye sombelanga bo ezoela yango pe batinda ye na classe te atikala pe na kombo wana ya kobenga ka mama wana mama mayamba ponga no kobenga mama nanga mama feza te na kobenga mama voilà. Mais pourquoi ya benga ka mama na ye wana kaka mama mayamba et puis mayamba eza kombo ya mama na ye c'est que il y a quelque chose qui ne croche pas. Nakobenga maman nanga maman feza te nakobenga maman mais pourquoi ya benga ke maman na maman mayamba donc biloko ezo tinda tozo réfléchir pona eloko yango wana ça envoie tout ça ba autocritique. Voilà. Selon ce qu'on peut dire que non le passé de l'homme selon l'histoire dans l'histoire c'est une science qui étudie les événements passés de l'homme jusque donc à nos jours dans sa histoire veut dire que tozana toujours histoire trésor pour tout il était avant considéré ndenge bino tout bolobi na ba audio na ba vidéo et tout que non azala qui fazer azala qui boy azala qui oui c'est son histoire et histoire ya moto donc les passés na esa ko rattraper encore aujourd'hui donc nanu to les qui les passés trésor pour tout et alors maman Rosette la fleur d'Ambour pourquoi toujours cette grande insistance ya maman mayamba esa problème ya marmite auto zomona ou bien esa problème nin. Bon, naba acte a commis opposé et zola qui sa problème à marmite. Parce que exactement que au boti moi au boti to benga kutu su moi na te au boti mutu a commis naba âge ba 35 43 ans ça dépend o yazana ngwana. Okoki ko gérer vie na ndenge azo gérer ngo te to benga ko gérer na sens nini.
na sens ya kobeta mwasi ya mutu wana mutu aza na 32 ans to 35 ans se permettre obeta mwasi na c'est-à-dire qu'il y a une pouvoir voilà c'est qu'il y a une pouvoir derrière tout elle a une pouvoir na kati ya foyer à Trésor voilà et la kisi ke Trésor azaka esclave na bango alukela bango mbongo na ye na bana na ye po nzunzi wana soki babiloko nino oya munene wana babana ko sangela ye na mama na mwasi ya Trésor comment mama mukolo ndenge na soki Trésor azana 35 c'est que azana 37 ans to 36 ans to loba comment ye na age no ko no fana ndako ya Trésor ya petit frère na yo et puis bo fandi wana bino nde bo gérer bo beta mwasi ya ndeko na bino ya ndeko na bino devant bana na ye c'est que la kisi ke bino nde bo gérer kandako wana donc c'est un esclave qui est là donc a comment a souffraka par rapport à signatiro bango ba signaka pona makamu na ye alors asa la bango mbongo yango azanelo kwa kwebisa bango te donc bango nde basimbi mama na selo ba critique ndenge to mona makambo ezo kende c'est comme si maman a na pouvoir moko munene na kati anda kwa kambu ya marmite voilà peut-être c'est elle qui garde la marmite voilà et c'est pourquoi tu n'as pas tout le ba makambo marmite pourquoi peut-être ba comprendre angote parce que ti lelo Trésor azolo belo côté et pourquoi il ne parle pas? Tina niveau ba beta moi sine devant ba travailleur. Devant banana et pas de réaction jusqu'à présent. J'ai appris même que hier mon kokuta linga ki beta moi si il fallait ba expliquer. Donc il y a azo protéger maman wana pambate. C'est qu'il y a quelque chose parce que attend maman nanga soki a débordé pas mbana nanga na ko séparer bango nanu. Voilà. Mais par rapport à la philosophie ndengoza ko sala to calculer dans l'avenir. Aujourd'hui là si donc si maman Mayamba ou Trésor Poutou, l'un parmi eux n'est pas là, il y a des vérités qui vont sortir après. Oui, il y aura des vérités parce que moni vérité ya kanango malem me komaka. Ndenge bandiko bima boye. Ti ekokoma et surtout comme Trésor yemoko alingi ko yebisa biso vérité te biso moko to lukango. Trésor ko kansate ke to fandanye to ko lukango parce que eza problème ya maman. Voilà. Donc c'est un problème au taliba maman comme nous sommes des mamans toko katangote ti mukolo yo moko ko yebisa biso oyo ele ezana kati o aksabiso nani aza mama na tant que olobite okensate ke ko sila yango moko toko tika likambo ti toko memango tina lifobo. Voilà. Tina lifobo tina kati ya marmite na binoana. Voilà. Merci beaucoup à Castro Massidi depuis Londres, Guylaine Zimbumukulu, le British Kassayen Tekeumbu de Londres. Cornelia Doussi Givenchy. Donc merci à trop donc ba maman tout bazolanda biso ezo sala bango pasi. Trésor Poutou même atanga Rena Biri nazala ki mwana ya mama nanga tangu kana le na libumu na mendenge na bimi bwe nazala nanga mwana ya ba mama tout maman Loris Sebouele. Loris la Congolaise 0044 Elisa Litulia Rena Biri moi na Paola Schengen qui à Londres. Je dis que ba maman basé belé. Donc veut dire que Trésor Poutou il faut au luka opesa premièrement kimia na mitima ba maman oyo bazula la te butu moye boye et sengo na bango eza ke vi na yo Trésor Poutou ozalande na kimia ndenge de jo sali foyer na yo o évoluer en tous égards et que les pamboli à ba maman ezala na yo. Et alors maman Rosette la fleur d'Hambourg maman Mimi jusque là nanu alobi loko mongote depuis actuane salemi il paraît-il que non même na résidence azoko mate azata na droit ya kutia lokolata na quartier te. Il paraît wana kaka nde pe biso to lobela parce que tant que Trésor Poutou azo biso vérité te to bandolo baka ba il paraît c'est lo ba nini ba vidéo to mona ki ba obeta moi si à Trésor il paraît moi si à Trésor elle déclarait que la mamie passe à la maison. Elle voulait que la femme là passe à la maison pour amona bana ya mwana nae. Alors nde maman wana siliki ayeko beta ye. Maman mami alobaki ne kaka la kisaki a raconta ki biso histoire mobimba. Banda loba na histoire wana ya lobaka ne susute. Metan ndenge ezo sala sikoyo ba pitopal na kaya ya kaya mungu na soto benga ngo bongo. Na kaya mama Mayamba ezako ekomi ko sala ba trouble. Voilà. Kaka na liloba moko wana mama wana na émission ka moko mama wana salaki. Et comme tu na niveau ya ko ba beta na mukolo ndako. OK, donc biso tozana eloko ya ko bakisate, on attend que bango bakopesa biso solution comme maman mami azozela po alobaki na eloko na ye azozela et puis ngana conseiller maman mami azonga na ngolate si réellement moi aza confirmé que Trésor Poutou aza mwana na ye na situation yo esi ekomi boye soki azongi
Mama wana, mama mayamba, aza même capable ko boma mwana wana. Donc, oza mama aussi oyaki, otika ki nyoso po ozwa, moi, on a reconnaître. Mais certainement, maman Mayamba, maman Mimi, s'il vous plaît, j'allais dire, il n'est pas allé condamné par rapport à que non-négligence. Elle a vu premièrement donc pour les intérêts de biens matériels, elle a accepté de sacrifier son fils. Moi, je ne peux pas accepter ça, maman Rosette. Non, non, c'était moi, on a devant une danger. Et bon, ceux qui sont na frontière, wana ba kanga ki mwana et qui ba remarquer que moi na diamant et que ba zu mwana ba kati mwana katika. Non, non, René, non, 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 non. Omoni. Ezaki pour la première fois. Ezaki pour la première fois que moi on a en Afrique. C'est l'histoire de maman. Réfléchissons aussi maman Rosette. Comment toi tu es ma mère, autant moi na risque na affaire moi na risque, ezali ko assurer avantage ya avenir ya moi na te. Et bandaki ko sale mabongo na ba années 80. C'est l'histoire ya batu ya Bangola ba teka ba diamant. Soki o tie diamant na pampex ya mwana, ba ko ebiso tia mwana pembeni yaka to contrôler yo. Batu nyonso basala ba commerce ya diamant bazo confirmer que zalaka bongo ezalaka muto so bande osalango et puis alobi maman qui a l'amour pour son bébé. Non non alobi apesa ngo pe apesa mo ane mupayate apesa mutu oyo ayebana ki déjà na famille po na ce que l'andi histoire na lobi mo le ba ebisa mwana kufi mbai na lobaki omoni ndenge makangu na yo akeko ko boma mwana nanga c'est que mo balo wana ayebana ki déjà ti na famille ba bande so ane ba faire. Donc, alobi peza ki mbala liboso te trésor aya na Congo. Ayaki na ba aja inane lisusu. Et puis ba mama ebele ya Angola soki otuni bazolo ba ezalaki ko sala mabongo. Eza omuto oyo yebi. Netinga na kozwa mwana nga na pesi yo. Est-ce que maman Mimi premièrement, elle sait aussi excuser auprès de son fils par rapport à Actuana parce que c'est quelque chose chez les blancs c'est pas autorisé hein. Assez skiza ki alobaki na ye, asi alobaki. Asi alobaki na ye ke voilà nasengi pardon nasengi bolimbisi ezalaki ko sala mabongo commerce wana diamé bande ko tambula bongo omoni ba faire bato basalaka ezala ba bilo mususu muto ezala ba condition ba faire ezala ba condition ba bato mususu bazalaka omona zui passeport ya mwana na ye ya poto aye ko pesa ngo mutu apo amatana ngo na poto or soki bakangi passeport wana so bakangi passeport ngo mwana ba ko condamner ba ko zongi sepe na Afrique. Mais ba mama basala batu ebele basala kango eza ba risque ya nini ya métier eza ki ba risque ba business wana donc namoni eloko mabe asala kité nga pona nga moni eloko mabe asala kité parce que ya sengite ke mwana asala eso kinini mwana andimaka ke aza mama eloko ka ya sengi yango azo senga ne pe belete po moni soko zo tambola oyebi ba parents note po mutu oyo soko oyebi place o uti te ezala passe oyebi ba place ozo kende. Eza passe au mona obando kuta na kana ba poko son avis tu vois alors azolinga kaka mwana ayeba histoire na ye place a outi voilà alors na un système eloko wana trésor azokanisa soki azolobate tokotika likambo toza ba mama tokotika ngote parce que moi si wana sirelema mama mayamba za mama na yote soki bazo utiliser modelo ba komo beta na moi si na yo soki bazo utiliser na ndenge bango so ba ko fandelo na ndaku na yo bango tout. Alors, ce qui maman na azonge ke likambo elali yeba ke bako torturer yo siko ya bien. Ba betina no gaga me bako beta yo lobi yo moko. Bako beta yo moko. Donc biso ba mama to lobi tokotika likambo yo te ti na lifobo. Ti oloba nani aza mama na yo relema. Ce qui olingi ko loba ngote, on va faire tout ata l'état elobela biso ba elobela ndenge bato ba mama Olive, ce qui maman Olive aza wapi ata ela biso likambo yo. Il faut eye banana naza mama na yo parce que o aza na kati ndako aza trop brutal na niveau ya ko beta mwasi na yo devant bana na bana 6 a beta mama au moins ndenge bana bazaki traumatisé que mama bango peza ba longoli bilamba donc mutakala mama bango monani devant ba garde o baza na porte siko mama ya bongo donc aza brutal to ki ko tika yo na mama wana te ou bien bosali ba test ADN to yebake aza mama na yo azo beta una ndenge na bino ya famille na bino mais soki histoire yango eza kaka oyo mama mami aki ko raconter biso en tout cas biso ba mama yeba ke tokotika ngo te po ozoka sata muso ekolimo na yango moko te mama olangi ya kufi omoni eyokani lokola ya yo eza kaka wana malgré mama olangi ya kufi histoire na yo tikali kaka na ndenge wana ba ko bimisa mbemba na prison histoire na yo eza kaka yango to obetela masolo lelo normalement il fallait to beta isu masolo na ya yo te ezo résister pour nani po eza problème ya makila. Ils ont résisté parce que ils ont promis à makila. Donc, tokotika ngote, ce qui est lobité, ce qui est lingi kozwa solution te, osa sa ba den na ba maman no mi bale wana. To ye banana za maman no biso ba maman. Tokotika histoire o te trésor mputu.
occupe-toi de cette histoire. Ce que s'occuper na ngote, yeba ki yango ko s'occuper na. Poto comment que ne malé malé, to komi na nzunguti. To koti nzunguti. Omoni nzungu. Donc eza problème, to komi sikona to bando lo baliboso makambo ya bakombo, ya ozala ki fazer, ba to bando kende na njili ko vérifier. Lelo to kende su na njili te. Parce que Lubumbashi. Tokende Lubumbashi te biso toko continuer na histoire oti toko ebeloko ezala na kati ya nzungu parce que mutu azobeta moi sinon na kati ya ndako no il faut ezala mutu moko oyo a gérer kaza na pouvoir sur yo. Et comme nous sommes des Africains, pouvoir comme Tokyo Zanango, à part Nzungu ezate. C'est que maman wana ndaza maman no spirituel nda simba kanzungu no ya bal. Au moins si place to comme to comme kende musikati. Alors fais attention, Lucas solution le plus vite que possible, qu'on fait souffrir bakere ya ba maman et le monde entier les mamans souffrent. Toutes les mamans du monde souffrent à cause de cette histoire. Alors yo moko de comme sango na suka. Obimaki na ngoloza na 5 ans. Nga na 5 ans na bandaka déjà classe. Bah oui. Na 5 ans na kenda classe et puis na yeba premier jour na kenda classe na 5 ans. Alors okyo bisa biso que oyaki na 5 ans et puis oyebite histoire na yo. Pourquoi tu restes calme? Tu fais souffrir ta maman. Yo moko yebi maman biologique na yo. Montre-nous ta maman biologique. Comme ça, on te laisse en paix. On te laissera jamais, on te laissera jamais en paix. Tant que tu ne nous as pas encore dit ta maman. Donc nous, on est là. On fera des émissions et des émissions et des émissions, jusqu'à ce que tu commences à Nzungu. Alors, maman Rosette, nous sommes déjà à la fin de cette très belle et grande émission Vérité sans frontières. Oapi, tu découvres la vérité, tu monipe oye Nzungu. Donc, je veux dire que la première partie, il y a Nzungu. Donc, affaire Nzungu, première partie. Donc, trésor pour tout, yango tozoko ba toujours. Trésor pour tout. Mon frère fait un effort de donner la paix. N'amité ma maman tout parce que carrément sans blague, osa ko faire souffrir plusieurs mamans, voire même naba o baba congolais. Bazol il a toujours un sujet pour dire que bazana amour na yo et que joueur star nabiso ozala na kimia na kimia. Et alors maman Rosette, nous sommes déjà à la fin. Un mot pour na Congo température au apeso CCT ko sala musala na yango ya investigation. En tout cas, un mot pour la Congo température na oloba félicitations hein, Congo température ça marche bien. Et félicitations à l'équipe Nyonso. L'équipe Mobimba Congo température ba Nyonso bazo sala misala kuna. Et puis voilà. Et puis na isusu ko pesa ba salutation à maman Gaga. Nangina pesa conseil muke malgré posenga question anate. Na maman que maman Gaga na pesa mbote soit forte. Et puis comme mekate nazo ka tubazolo ba divorce comme mekate ko divorce oza bana no 6 batika kabana te. Omoni likambo yeko koma pona makambo ya des autres na bana. Donc batika kabana te. Pour femme sage bâtit sa maison. Ko tika bana na yote bato wana baza ba lekinzela omoni ndenge vérité comme obima o souffraka trop na ndako wana bato bele balobaka ngo bato ya Lubumbashi o souffraka na ndako wana bato bayeko fandelo ba étranger na ba étrangère ba fandelio ba oli ya bino mbongo na bino au moment où toi tu as beaucoup contribué na carrière ya mobile na yo. Alors je vais te conseiller comme une femme de ne pas quitter ton mari. Fanda wana eza babiloko soki mobile no abetio c'est autre chose mais soki bango kaka fanda wana vérité ndenge komi ko ya malemba lembe tie ko ya ko yebana bako débarrasser bako longwa na ndako wana ko komba ndako no tikali yo na mwambali no na bana nayo. Donc ko bimana libala wana te pense à tes enfants c'est pas 5 6 enfants on a yo ka balobi hein batela bana na ko tika libala na yo te ba mama na biso batika bisote biso pe tokyo tika bana na mabala te ko tika bana na yo te fanda wana mabolongo na se biso pe ba mama niso tozo prier hein tozo prier pour na yo et puis on est là en tout cas toko tika likambo te liboso na pona bana mama mami et puis mi balé pona yo mama Gaga donc ko tika te poto za sima na yo voilà reste là garde ton foyer comme une femme sage voilà conseil nazaki nango pona yi. Merci beaucoup Nabiso Tour Bozola Nabiso Cornelia Douci Givenchy Lydia Kapajika et Pucha 10 000 fois ami d'Achanti Ankoro Frédéric Masolo Rosolo la Troezalité. Donc merci à toi Elo Jamouyaya les tout puissants des retours avec agressivité Paola Schengen qui est à Londres Gabi Lopoke Malcolm X Pati les beaux double bransard les pires V Mikolo Zo Kanate René Abir vraiment Pati les beaux double bransard les caméramans via. Et puis, merci à toi César Ngadi, Dani Tsunami Bokombe, Lydia Kapajika, donc sans oublier, veut dire que Yaroloba Troizate. Merci à toi à la régie finale, Christian qui est là. Bonne continuité de suite de nos programmes sur Congo Température. Mon natie, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu.
après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika